Bonjour à tous, salut à tous les abonnés de Irsil Botelwa TV. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Alors la famille, aujourd'hui, Teo Kolobela, likambo maman Nabiso Enis Manianga. Tukutani na likambo en internet, alors toye vraiment to expliquer bananzambe, toye to mettre fin à likambo et puis toye to expliquer problème en réellement eza nini. Pour batuming baza na confusion, batuming vraiment bazozo moi confusion moi boulou yeke po na likambo yango. Toye to expliquer pourquoi maman Enis Manianga a sengaki $1000 pour abeta na matanga ya Dakumuda. Premièrement, na ko expliquer bino relation ni o mama Enis Manianga azalaki nango envers Dakumuda. Est-ce que na tango Dakumuda azalaki envie de son vivant abandaki kosola na mama Enis Manianga tote nazo betela bino ba détail wana nyoso awana Irsil Botelwa TV. En tout cas, les amis, abonnez-vous, commentez, likez. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, commentez, likez et pourquoi pas partager. Donc, partagez bien sûr sur Facebook, partagez sur WhatsApp, partagez sur Messenger. Essayez vraiment de partager partout. Envoyez le lien à vos amis pour que tout mette fin na likambo, pour que tout clôturer likambo oyo. O tozo mona banungu nungu et panzani makasi na internet. Ezo pesa vraiment image moko ya bien te pona mama na biso Enis Manianga. Ezo pesa image ya bien te pona ba serviteur de Dieu. Lelo boye ko condamner mama Enis Manianga po asengi $1000 po abeta na matanga Dakumuda me na obimisela bino liste ya basala nzambe, liste ya ba servante de Dieu o basenga kakutu au-delà ya $1000. Tokosola yango awa kaka na minitio. Na yango tosengi na bandeko nanu basabona na Irsil Botelwa TV te, en tout cas au s'abonner. Mama 2024, Gavker, to yelibino solution. Pour n'a pas problème, ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker, to sali la solution. Yo oyo kota ménopause. Atana 65 ans, na Gavker, oko simba moana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa, to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé, agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo. Qui n'est pas et télémaka bien te awa yo kayango et télémi et bongo oyo et tali loposo vergeture mabengi nduta bouton tache acné Gavker ma produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba hôteli talendenge bimiki toko na feti tozalina gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa maman kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour na maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa ozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyoso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo.
Ce qui vraiment au s'abonner dans notre chaîne, c'est le moment au s'abonner, tant aux s'abonner, cliquez les biso cloche à notification pour que prochainement, surtout na ba analyse na biso et comme la bino ici kanyo sokozala. Yango to lobara lisusu, yango to continuera penza koloba. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, quand vous abonnez, activez la cloche des notifications pour ne pas rater nyonso oyo koleka awa na Ursil Botelwa TV. Aimez la vidéo s'il vous plaît, partagez car on est dans bino, partagez vraiment partout pour batebele baza na confusion et likambo yo. Likambo to sola na bino siko batebele bazo ye bate, batebele zo lekela bango batu musuku to ke musika bakomi kofinga mama Enis Manyanga. Alors, tu es pensé à expliquer likambo. Et ça, na audio moko, et je circuler na internet à propos de likambo. Na ko expliquer bino après tu retiens la bino de qu'on a vu sur lobaki que mama Enis Manyanga senga ki $1000 a condamné ki pe mama Enis mais ngai na ye ko condamné te na ye vraiment ko expliquer bino pourquoi mama Enis Manyanga a senga ki $1000. La famille likambo bat boloba na internet peut-être bokanisa mama Enis Manyanga ye moko kaka nde asengi $1000 na matanga ya Dakumuda. D'abord, relation nini o mama Enis Manyanga zanango na Dakumuda. Mama Enis na Dakumuda bayeba na kate. Bakuta na kate, basolola kate, bayeba na kate. Bayaka koyeba na ndenge nini. Papa na biso Dakumuda autaka kobela avant akufa. Bino mo boyebi, banungu ebimaka deja basango ebimaka ebele ke Dakumuda kufi, wana ami kufela kina mute, azalaki vraiment kobela na hôpital. Alors, azalaki vraiment na niveau moko oye moko andima kite soit famille na ye bandima kateke akoki kozala lisu na bomoi akoki kobika lisusu famille na ye bandima kate mais tango nzamba yako osela ye bolamu papa na biso Dakumuda abikaki tango abikaki azaki toujours koyemba nzembo o mama Enis yemba kangolu anga na yemba te pwani nyango na kumisote ya na bungisa te bonzambe no na yekama na makolo nayo batebele bazo se souvenir na nzembo de boyo kono yemba eza nzembo ngolu ngosalinga ngoluwe nzembo wana mama Enis yemba Dakumuda zaka koyemba nzembo wana mingi. Tangu nzamba bikisiye, tangu nzamba sali ngolu, nzembo wana ekomaka penza bilei ne ya mokolo na mokolo. Nzembo wana ekomaka soki alamuki na tongo akoyemba yango, soki abimi na poko. Ezaka lokwa Ursil Botelwa TV nzembo a témoignage ekoma ye lokola kir na ya tongo, kir na ya poko. Nazarata nazana kata salle de bain, nazo ka nzembo a témoignage ba na kutu akoma bi na kaka mama témoignage pona yoka ka nzembo wana sans stop. Alors, Dakumuda azaki toujours koyemba nzembo ya ngolu. Alors, tangu Dakumuda aye kokufa, famille na ye bajijaki bon, comme Dakumuda azaki vraiment fan, azaki trop fan ya mama na biso Enis Manyanga, nde famille na ye ba raisonnaki balobi, babenga Dakumuda aya kobeta na matanga ya papa, babenga Enis Manyanga pardon, aya kobeta na matanga ya Dakumuda. Balukaki ba contact bakendaki ko contacter mama Enis Manyanga ba sollicitaki ye mama Enis asengaki $1000 pour na déplacement na ye bino moko boyebi aoya ye moko te aoya na ba musicien asengaki $1000 pour na déplacement na ye. Point wana yango nde tozolobela oui c'est vrai que eza likolo eza cher mais eza caché na ye. Eza caché na ye. En tout cas, na ye kokote la mama Enis Manyanga te, na rolobela pe ba musicien gospel surtout, na likambo etali montant, na likambo etali ba prix o batiaka soki ba bengi bango baya ko beta na matanga. En tout cas, na ko épargner mutu te, na oloba nyonso. Naza na mutu moko musicien moko profane, na musicien moko gospel pardon, to contactaki ye po abeta pe na matanga ata na kufela ki papa. Nazaki na kin to bengi musicien moko na se la kaipe be mission trop ana ba promotion mo banzembo pa contactanga na se lepe ba promotion na banzembo kutu ofele na senga yembo mote mais to benga ye asenga biso $3500 $3500 alubi suka na eza 2500 pour abeta na matanga de 22h à 0h juste.
asenga biso 3500 suka na ye 2500. Mama Eunice Manyanga asengi $1000 abeta na matanga ya Dakumuda. Mama na biso nani Femme Tamar. Femme Tamar série moko to monaka na internet awa eyindelaka Femme Tamar orphelinat moko o bazalaka pe kosala promotion ya banzembo ya Femme Tamar na TikTok. Bazalaka na bana kofongola ouverture ya orphelinat na bango. Vedi bazalaka na manifestation moko na orphelinat na bango. Ba invitaka Femme Tamar abeta bana babina bayemba. Femme Tamar asengaka pe kaka $1000. Et salaka ndeko wana pasi ayaka na TV ayaka kolobela ngo par rapport ya ye ndenga sala ba promotion ya banzembo na bango fele mais ekomi na tangu na ye basengaka $1000 po balekisa po baya kobeta na manifestation azaki na ngono orphelinat na ye esalaka ye pasi makasi ayaka koloba ngo na réseaux sociaux. Par là tolingi toloba nini? Bande on a biso bosalaka musique gospel. Bande on a biso bosalaka musique profane. Musique profane ko to tshena mupanzi. Bande on a biso ya musique gospel. To pekisi bino te kusenga mbongo, tomba benga bino bobeta na matanga. Eza caché na bino o bosengaka. Bwana ba musicien bobi marabino morote bobi marana ba musicien, il faut botia ba carburant na mituka, il faut bolandela ba musicien, il faut bozwa ba musicien, il faut. Mais tango boya ko senga biso ba mbongo. Bwana matanga, batu bana matanga ba solliciter yo oyemba na matanga, batu bazala moi éveillé, obeta na matanga botala ba monta bosenga batu. Lolo mame ni sa sengi $1000. Boye internet si bolobeli Mama Eunice Manyanga. Est-ce que boye bilor mbongo asenga combien? Est-ce que boye bilor mbongo asenga combien? Est-ce que boye bi Mike Kalambai asenga combien? Est-ce que boye bi papa na biso nani yo, papa na biso José Nzita asenga combien? Toboyi te boko ko yo beto fele te po musicien asa mutu. Tango benge yako beta matanga lo bateka mamoko OK na oya non. Il faut azana cacher na ye. Mais botalaka pe ba relation. Botalaka pe bato ba sala ba promotion. Surtout ba promotion banzembo na bino. Botalaka. Kosengela cacher, le quoi kosengela cacher. Aux musiciens profanes ou aux musiciens gospel, surtout les musiciens gospel ming. Kosenge la caché, ils en ont ma bête. Ben invité au Québec sika muruboye, au sengi caché. Surtout la place qui est à matanga. Et l'autre hôtel mais la mingi, bah on a fêti, c'est normal. Fêti, mon manifestation muruboye, au kosenga no caché muku moi. Mais bah bengi on a matanga. Matanga eze sika oyo partager mawa. Et surtout Dakumuda akufa ki kati na nkolo. Dakumuda azalaka mission profane tokoloba. Mais à un certain moment Dakumuda yako comme pasteur. Dakumuda akufi tant que pasteur, akufi pasteur toloba. Bablo mususu basala nzambe to ba chantre de l'Éternel, ba chantre gospel surtout, bota la relation. Kosenga caché ya mabete. C'est normal osenga caché. Mais bota la relation. Bota la relation. Mama la mbongo asenga na C ya $2000 te. Bota la relation. Kabiso bato to sala ba promotion banzembo na bino. Kabiso bato to rendre bino to sala ba service pour na bino. Mais bino bo sala ba service pour na bisoté. Bolinga toujours intérêt. Na lobawa na kote la Mama Eunice te, na kote la pe famille Dakumuda te. Po bino mo bozara na incompréhension, bo comprenate o mona ka bo komi na commentaire bo fingi. Na o expliquer clair. Toboyi cacheté. C'est normal, les musiciens senga caché na ye. C'est pour
Mutu musu na moni yo commenter na ba video mutu alobaki yango na internet mutu musu yo commenter alobi yondo yebite $1000 il faut allouer ba podium allouer ba mame niste mutu akoluwa yango musicien te mutu akoluwe tangu babengaka boyebi ndenge ezalaka ndeni tangu boinvite musicien na matanga c'est-à-dire bino moko déjà louer déjà instrument bino moko déjà louer ba biloko na bino nyonso eza complet peut-être musicien bobengi muso oya kaka na ba guitare na ye po bango bazala mingi ni équipe na bango batambolaka nango na ba musicien na ye mais botalaka mameni sa kokosenga $1000 na matanga dakumuda te dakumuda aza pasteur wa akufi aza reconnu aza pasteur aza reconnu ba musicien moko ba musicien profane bazaka na bolingo koleka ba musicien gospel moko na lobi pourquoi parce que ba musicien profane soki musicien moko akufi basanga na bango nyonso soki mutu na bango moko akufi na nzimi te ka basengaka bakashe po bake kobeta na nzimi te me bata gospel eza na mutu moko akufa o pasteur o nini afin bake kopresente na famille wana ezalaka mwa bambilinga est-ce que bino bomonaka pasteur moko akufaki to musicien moko akufaki bomona bapasteur nyonso bakende ezalaka misusu bakei misusu bakendaka te misusu bamonanaka te me tala matanga ya bamisien profane omona bango tu bazaka na esika malgré bambilinga na bango me basude malgré bakoyokana na bango te me baza toujours soudé ke bamisien gospel eza constant na sali. Alors s'il vous plaît bandeko bobetaka musique bandeko bosalaka musique ya nzambe s'il vous plaît bosunga biso bakashe na bino eza likolo bafamille ebele baokoka te mutu musu akoza na posa ainvite ata mame nispanyanga ainvite ata lor mbongo ainvite ata femme tamar abeta ata na matanga me botala bwe bapusa na bakoaproche bino bwe $3500 bakoaproche bino bwe $2500 tala je vous dis mame nis asengi $1000 asengi mukie yana bato baosenga plus wana kapwa beta na matanga sous 2 chansons sous 3 chansons kaka ya pamba e yango nde basengelaka mbongo ebele wana. Pourquoi? Parce que baza ba mission o baza reconnu dans le monde. Pourquoi? Parce que baba mission bo sala kitoko te eza pona lokuma nzambe te. Normalement boyemba pona nkolo boyemba pona mbongo te boyemba po ba amebele bongwana boyemba po à travers banzembo na bino bato ebele ba bongwana bato ebele ba bongola mitema. Mais ce que j'ai remarqué na mboka na biso ba monsieur ebele beaucoup mosala ngo par intérêt. Ya ba obengo pene obeta na matanga bato okateli bango na $3500 yebisanga musuku tu libulo ba kundela ndeko na bango ba sombi yango na $3500 te. Peut-être ba ndako ba sotia ndeko na bango ba sombi yango $3500 te. Mais osenga bango budget bango ba osela matanga. Bokita na mwasi. Bozala simple s'il vous plaît. Tolingi bino. Toana posa pe tozana ba matanga to benga rabino, tozana ba feti to benga rabino, to kabola mawa na bino to kabola kesengo na bino. Mais boza trop cher. Boza trop cher. Et pesa nzambe lokumu te. Ndeko femme tamara bengaka ake kobeta na ouverture ya na manifestation za kina orphelina ndeko wana lela na mutema oka pasi aleka na teva loba yoka pasi alobi na sali ebele po na femme tamar banzembo na ye na saleli ba challenge na saleli nzembo na ye talemi. Mais pourquoi vous balukela abiso?
Mais femme tama a senga $1000. Pour abetaka na manifestation wana. Obetaka denzembo 3 nzembo sengi $1000. Eh musukutu album na obimisi e koti sur la ta $1000 te na jour moko na YouTube. Na 2 jours e koti sur la ta $1000 te na 3 jours e koti sur la ta $1000 te. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Eza kitoko te. Bon revoir batarif na bino. Batebele baza na posa na bino. Mais batu musu ba banga ta ko approcher bino. A banga ta zo numéro na abenga yo. Ana manifestation mo ba fallait ser initia zala. Mais a banga. Poni boza cher. Wa bande ko na biso. Toza a besoin na bino mais bo kiti sa prix et ozala bien. Makamo ezali bande ko nanga. Bande otozo continuer suite. Il y a une vidéo na salle ici, on a vu sur Enis Manyanga $5000 pour que Wemba na matanga ya komoda. Soyons des réalistes. Soyons des réalistes. Et problème à Bayembi, hein? Gospel. Et l'on va bossa na kezalarake. Bazana poba présenter Jésus comme star. Et non bango ba star. Bango sko ba zoka ici ka wana bango ba komi ba star. Akomo salela eskista ki star na ye, asalela kombo, asalela ndeko moko ayebisanga no, ndeko moko abenga frère Michel Bakenda basala suki featuring. Michel asenga ye ba 2000. Et là moi ba genre wana, ça fait un peu longtemps. Abisa mais pourquoi le bino moninga na bakenda? De le fait kara ya rozala bakenda, tant que mona ke bakenda donc il faut baluka ba yoka to balanda to batala. Donc a osale la combo na ye, ningi to mona ba monde. Combo na ye. Bandi wonanga. En fait, ezate na ozanga mambo lobe. Na we batena loba nini. Et là, on se la nga pasi na marambo eza modernisation et bomi évangile. J'espère que tolandi vidéo on a tili bino moi parti on a muke na tili bino karande likambange zolo bamela na réseaux sociaux pour na mama na biso Enis Manyanga. Et là na bino bato bolanda biso bokanisa so to yaka loba na réseaux sociaux eza po tolinga bango te. Tolinga bango. Tolinga bon makasi po ba musique na bango e pambola biso. Tolinga bango. Mais mingi tozaka na posa, tozongisa bango vraiment na normal. Tozongisa bango na nzela. Tolinga tozongisa bango na nzela. Famille da kumuda, posa na bango ezalaki. Comme ndeko na bango na mtanga zaki na bomoi, abanda koyemba, banzemba mama ya mama Enis Manyanga trop. Comme banzemba mama Enis Manyanga epambola ye. Ebikisaka ye. Tango abelaka. Alors balinga ki mama Enis Manyanga beta na matanga. Bayoka nzembo wana. Bamona mama Enis beta. Ezaki meilleure façon o elinga ki consoler bango. Mais mama Enis Manyanga comme asienga ki caché na ye. Bamoni ke bakoki na bango te po $1000 ezaki ebele batikaki. Mais posa na bango, posa wana ezalaki. Mais baya kotika ngo pourquoi? Bamoni ke baokoka te. Bamoni ke caché wana eleki. Mais posa na bango ezalaki, mama beta na matanga na bango, balela, bayoka mawa, moteme, bayoka mwa bien, bayoka kote msu bayoka mawa, kote msu ba raisonner tant papa na bango azaki na bomoi, tant ndeko na bango azaki na bomoi ndabanda kolinga ba musique wana. Tolinga bino. Tobito babi bible yango moko solo babino mo bat bote ya rabiso, lela na bayiba o lela, fete na bayiba o fete. Bo lela na biso. Tozara nango te ya ebele. Imagine osa la programme matanga. Bakatolo ba 2500. Bakatolo ba 3500.
C'est beaucoup. C'est beaucoup. Bakobi on a matanga mwepe au lieu qu'à $200, $200 c'est belé. Au conseil n'a pas ta 500. À ta 500, voire même à ta 400 toloba. Et ça pour quelques heures, même pour 2 heures, et ça pour 2 heures du temps c'est beaucoup, même 1 heure du temps. Bon ça la biso bien té. Ba serviteur de Dieu. Le loba koma kasomo bandina qui chante ti bo suka na ki pasteur. Bo za kana motema malamu. Et vous allez bien. Nalobi bien, na fingi mama Enis Manyanga te. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup vraiment. Mais tu es kolobela, il kamba caché à ma musicien gospel. Tu es kolobela, il kamba caché. Caché le ki munene. Caché le ki. Bota la rata ba matanga ya olie la mbongo. Boyebi ke matanga oso na lobi otano ozome oyo. Botala tête par rapport à matanga musuni botalité o eza matanga musuni non le lambongo mais o pesa côté on a cadencé et aux amala mingi. Alors merci na bino nyoso bato bulandara Irsil Botelo TV. Si c'est la première fois que vous visitez chaîne Nabiso, en tout cas vous s'abonnez, commentez, likez ou partagez nzamba lolo pambola. En tout cas bandana bandaki émission nanga jusqu'à présent na fingité. Bandeko bofinga na commentaire nzamba limbisa bino me boyeba ezara bien te bozobe bisa ba image ba kombo na bino mutolo kwa nga boyano kana commentaire okoti onjo finga nga boyo fingi na tala rapé na sekara nanga me yo moko zobe bisa image ya kombo na yo na public eza vraiment kitoko mingi te. Merci beaucoup na bino so bolanda biso. En tout cas sur les zamba no liboso koti na chaîne na biso ou s'abonner tango zo s'abonner activer les biso cloche à notification pour que prochainement soto tieba analyse na biso soto tieba image na biso ekomela yo esika nyonso okozala. Et quand vous abonnez les amis, il faut aimer la vidéo s'il vous plaît, aimer, partager, tirer biso commentaire bien par rapport à contenu au tolobeli et aux alamala mingi. En tout cas, on a bien tokutani à la prochaine occasion. Ceux qui connaissent moi si à Zongité. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Bisous. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Irsil Botelo, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.